azela kaka événement ya avion bako découvrir na kati avion wana nga bien ka mutu na obima na kati bato be bazoloba balobi avion eza nini biso na kati avion wana bako découvrir est-ce que Gema Ibele mutu obima na kati bakoyeba Demer Nyangi Mundirba Yams Jericho Betox Prince Luamba bako découvrir Clarisse Plasma et puis bako découvrir banani bakoya na kati avion wana et puis avion wana bato bakoyeba propriétaire ya avion wana aza nani ozomona donc tozana kaka to un événement moko le 29 ne bakoyeba comprendre qui est Bella, qui est Belleville, qui est Poutine. Voilà. La vitesse de croisière est de 850 km/h. Tout est nominal à bord, météo dégagée sur l'ensemble du trajet. Prévision d'arrivée à destination dans 2h15 minutes. Merci de confirmer l'alignement sur les plans de bord et la disponibilité de couloirs aériens. Reçu 21h20. Données confirmées. Trajectoire dégagée. Bon vol, Bellevue TV. soki bakutani bakoswana na ye eza nini na patimela azala Belleville azala Demer te alobi azozela Belleville abi mokolo na komona Belleville tokoswana na ye ye esa mona Belleville na baje na bango basala baje wana te nalobi esa mona Belleville na baje na bango so mona Belleville na baje na bango ayo soitisa Belleville mais so mona Belleville na baje wana te ata ye moko osilama ona mona Belleville na baje wana te ozomona baje na bango ya simba tika leka na TV clasher mpona mutu bobwakela mutu jeto Belleville asalaka yango te alukela yango place oyo basalela makambo wana ozomona soki amoni ke Belleville eza sada lisano na biso ali yoto wana makapata ya amenase Belleville. Voilà, mais ekomi nini tomonaki pati melanga na bane eleki abandaki koloba naza famille bota naza boye naza boye aloba kutu Belleville nani o Belleville batia ministre art aloba ngo ba video ezali abi na jouer te akozalaka famille bota mais eza nini eloko esali alongwa famille bota abanda ko s'acharner vers Belleville petelo na kokufa te okowanga nanga 3 fois sosa kolela yesu atala petelo alobi na petelo nanu babaki nga na ekulusu te na yesu owanga ninga petelo alobi nga nazala na moyuda wana te nalobaka nga ntango ozomona jamai okokende esika mo bayambi yo tovandaka non ok na place bayambaka yo voilà Belleville ata benga na ba film na ete na linyaki ka bozala na maturité peuple kasaye bozala na maturité olobi bongo mpo bato baya mona abenga kala abenga ko lisusu te biso vérité na biso vérité ata benga na ba film ndenge ata sali 1000 film abenga te na olingika mais considération pe ezalaka kaka ata so benga na ba film te oui pourquoi pas bongo mabete poani nde presse aloba ye papa lutumba na scénario Belleville pe akomaka est-ce que Belleville ayokaki mabi jamais sikoso babengi moninga Poutine Poutine soki to amitié to bato batala écriture bameki aza Poutine na botika ye bongo donc elakisi nini motei mpona biso bakonike motei mpona mama pati soso yesu nanu babaki na ekulusu te mais moto amechange le langage alobi ye kutu atikala ata koloba te na video eye kobima wana motei mpona mama pati video emonisami voilà video emonisami mpona mama pati melanga
azalaki koto yo trouvango ndenge nini moto azalaki koto ya bandaki kosacharne mpona bato ya koto oyo ntango akomi boye akomi boye omoni elo mo benga aloba yango omoni tise na vie fo ezalaka vrai neti ngai nazwa suspension na bela oui na silama navanda ndao na biso ti nazeli bango moko jusqu'à nouveau l'ordre apesi nga mpe nazongi ozomona eki c'est pas dit que film nyonso tu na bela fo batia bino po soki casting esengi yo te bautia onde nini position so lelo komi industrie ya sondage babi obimisa 5 premières chaînes eya kozala première na minute oyo nde eza boye po moni navandi awo naosala bablabla te soki bandeni te so basantima te oza kopa belve akomaka bien donc so batia na page na baotia ye première donc la première c'est ça est-ce que bagroupe nini oyo bagroupe ya nini ya youtube ya kotourne ezaka bela bagroupe eza ebele mpona soki otourne na hb eza problème te il faut luka kaka okota na bela eza industrie ya cinéma belva aza poutine donc pati ya longwe mpona bazotia ye te yango wana okojoue nini marie-jean avandi wana moseka aza wana batia susu ata yo moko oloba monoko nini marie-jeanne bolola aza wana vraiment tosala basemblant te tosala baironie te moni bata na bino so eleki tokoboya ete asala succès na ye asala makambo mpe minene na mboko tokoki koignore te mais ani oyo eza ani ya bamarie-jeanne bolole bamoseka tika bango na temps na bango ntango bino bozala peut-être baninga bawela bino omoni bamadeso mabe soki botiango na mai obiki ezalaka na vitesse bamaza likolo evimbaka emati ya malamu etikali na se ok soko bango moko bamitunanga nga naza madeso mabe nga naza madeso malamu donc seke bango bapesa deya baje lelo bazala su na je ya malonga te banango te donc pati melanga yebake je ya ezalaka susu te nga ataki na kombo na te nga lobi nanga ke tozolobela ye te awa nga loloba ngabi marie-jeanne na moseka soko bamadeso mabe banani marie-jeanne na moseka baza madeso etikala na se siko baoyo emataka likolo wana banani te bao baya zoyo ofinga bango nde donc pati oyo yebaka ke bino bato bofingaka boyeba ndenge bozama madeso oyo emataka likolo na davina apwa en tout cas ndako bozwa bakaye na babiki bosimba bozwa bakaye bonote eloko oyo bango balobi dinana awuti matadi aye na Kinshasa dinana mwana mboka ok na 2008 Miss de Kinshasa c'était madame Dinana oui parce que à l'époque nga naobeta basket naova na matadi na 2008 naobeta na vete ya matadi napesi bacommunauté tout ya vete ya matadi mbote ozomona tomonaka baotambusa Miss moko boye na Christelle napesi Christelle bolongo mbote place azali madema Miss na Miss Dauphine bango mibale baotambusa bango kaba kaka Miss kaka wana batomboli dina na likolo kaka mwasi mobo ya mwindu baoyani kaka Miss kaka Miss dinana Miss ya Kinshasa wana baprovince bazwi basi mbinga basi ya mbinga basi kitoko bazwi bango bauti baprovince mais dinana mwasa mwindo ya matadi abimi Miss World dinana ye Kinshasa aye théâtre abimi na président Caleb World dinana avandi atali Omar Kabongo abimi na Omar Kabongo World vous confirmez yango oui to confirmer dinana avandi atali akela gouvernement atali bakonzi abimi na bakonzi World dinana avandi abando kenda tala habite fana no ke Belgique ake Belgique aye kozonga atala habite famille fo bano ke poto eke na famille poto avandi atala habite kamana nanga sala masala tonyo kamina matadi te otika pela kinto yo matadi ale poto avandi sikoyo bayebisa biso
mona sikoyo bayebisa biso ntango via sisi azalaki na ina ozomona atoboli ina ya sisi akota boulevard ya Mata Talon ozomona yaya bango balobi ke dina na za ndumba abima na Caleb abima na Omari boyina polisi lo ayema be yoka misi lolo za kiti vanda na expliquer yo dina na abima na président Caleb World dina na bimino Omar Kabongo World Génération ya ye e bongo boni bato bakenda na BBC bidiki nani yokanga ndenge na kolela Blandine wana ne banani bakotuna na bango boni mutu azaka ofela ngai na kei poto koluka vi pasi amoni komeka nzoto koregrete te na vi na nga mpo nazali mwana mobali o dendende nabotama mpo namona pasi obiongwe nayebi nzimbo kala boni bato bakenda enani aliaki biloko ya bato kindobika nsima ye kindobika boni bango osomona bamitunana banano balekala banzela batata bato oyo babanga bapapa na biso te yaya otikanga na bwale mawa mokili eloba opimelanga succès bato ya mokili bakoma komonelanga leki na yo viesilasi eza na bato babimana bango noyebisa yo tala niveau papa wana aza mokolo kala bongo siko na bango mibale oyo na dina na ndumba nani botia na bacommentaire boloba ndumba nani na bango mibale pokoto aye na génération na ye totali poeza Caleb na dina na so bandako moko world Omar Kabongo so aza dina na ndako moko world tina na soka kena pe na bata ba politique ndenge alo baza bakonzi ya mboka world siko boni yaya oyo akena na batata mutu alobi yango Miss Lolo alobi yango na émission est-ce que atali parcours ya yaya atali rétroviseur ya yaya atali rétroviseur ya yaya te mozo ya koluka ofinga oyo kofinga mutu ndumba tandis que yo moko kitapa bana mike bakenjo na bandale bakitya coupe Miss Lolo yo kofinga bato tali parcours noto botana receveur ozambanda mona na yo makambo eza mabe na oyebiso yo zo ya kofinga mutu oyo asokola famille na Matadi baye Kinshasa na kindumba oyo asali atomoli bakonzi ebongo yo boni yo mwasa pembe po balobaka basa mundu baza flou basa pembe bakota ngungi te Miss Lolo azaka avandaka na mapela kapa na bango chez les parents o ata studio $50 Miss Lolo bigu ya futela te ozofinga mutu afutela lupango mobimba ye moko ozoluka critiquer mutu oyo ndenge aza bongo akomisa Belgique sima bandale wana nyonso dinana na oloba nao soko boni alobaka Davina apo aleki déjà bamillion akomi na bamilliardaire camarade ya Bill Gates esubi no place balubi boza basendi yaya bavrai basendi nde bango bavrai basendi bana numéro 1 kitati na moto asuka bolokoko basendi nde bango na oloba na yo bavrai basendi nde za bango yaya baza eloko te omoni bango tu bavrai basendi bango tala kizengi ya buriki ya malika ndaka alobi ndako ya Bellevue eza musée d'après ye amonike lokola aridiculize ndako ya Bellevue musée ozomona nzoka akumisi po musée national po kota mpo futa mbongo ifofuta mbongo ozomona baexposition wana batiaka wana ozofuta mbongo fo futela ngo mbongo noseke ndako ya Bellevue eza na biloko ya mboka apesa na kati ya ndako ya Bellevue fokota ndako ya Bellevue fo futela ngo nini mbongo ola bien réfléchi ozomona mania est-ce qu'on est quand na bande de l'école faut te muta abanda déjà na Bercy mwana ntongo mwana mokie obandi ndako koluka bamusicien na ntongo olandaka lokola mama oyo olobelaka oleka nzela moko na bana bato omoni Bercy mwana aza kado apesa alobelaka mopanzi wana ti donc c'est que nzela moko na mama na bango ozomona sikoyo vanda tala mani yango omoni Bellevue mwana Bercy avanda tala bite asundola na ye awa
mwana lobaka lingala Alexandre Moke kita siko oloba niti nini ozomona oloko loba te tendance aye kofinga mama ya Demer Nyangi Kizengi abosani kombe tata ne moko akufa boye tata na ye moko akufa na AVC mozoya kofinga mama ya Demer Nyangi akoya mayeda ndeke tendance alobi Demer Nyangi abombaka mibala bana mike boni génération na bango tu bana mama likolo ntina moto ase baza bato bana mike oyo tendance atia na ndako aza koko ozoluka bamba olongola ebongo oyo azalaka na mokolo azanda ali génération ni génération na bino yeza mokolo mera neza mokolo sikoyo oza ofinga Demer nzoka yo moko toza na numero ya chaussure na yo te yo faut luka ba 45 ba 50 ba 60 okiti na 38 ela esimba te mamuza mabe ozomona yo ozomuta ba 45 46 msu mpe 50 55 pe po boza ba génération oyo déjà oza déjà na 46 mais faut luka 50 50 à 5 non 55 ans à 58 ans ba génération oyo akozala parce que yo boni okita na 38 ozokela mabe te boza kofinga Demer Nyangi moto okutuna na bomba mobala mwa moke na ndako te ye na papa baza génération ozoya kolobaka okanga ya géri place on peut mida ye alobi ke bati kosangisa Sila na Davina na même miniature mais sikoyo ils ont nini juste ta musiko omoni ke bango moto bavandi en tout cas félicitations na baba couple parce que vous comprenez que Belva za world yango bomona anniversaire à Sila eza Davina apwa pour na miniature eza soko tie Belvi likolo moto Davina apwa na se okiti so Sila ndem na se ozomona eza bongo apota la faut ça bongo so tie Belvi to tie Davina apwa to ta matin otie dina nde peshanga te otala mate il faut le kotia bango basosier bango alobi bomeka susu kotia Davina apwa te même miniature na Sila ba comprendre que les bon ayo comprendre osima ya sisa silikeli bango abi pourquoi ba okabula vouloir na ngana Davina asilikate parce que j'ai anniversaire na déjà Davina apwa anniversaire ne cause Belvi ozomona anniversaire ne cause Belvi te pour baza génération morte na Belvi ba Belvi asala ya sorti ko sala ngote obenga ngai mwa muke na lotete nanga nga na simba na mpeka voici Beckham na pesa film au tourner na pesa rôle na pesa malobo tourner na simba na Paul ma fille s'appelle Beckham Bomba Sen na pesio na Poutine bravo bébé ya bien kama moyo lo baro ya ngwana balobi olukisa yo ya ngai na lobaka obi nzemo papa mso elaka Pepe Ndombe nalobaki natomolaka te tanedende eyano nanga ezokisaka pota esuwa na motema ngoya biya nzambe epeli moto ngai eyo ngai natalaka na zamba na otala ngai nabangaka te ngai na otala bino nyoto nde boloba ngai na maloba na bino monengo maloba na bino oka nde yango nazongisa ya bino Miss Lolo non tozwi ese de Panama alobi ke nani dina na zandumba dina na abimana mibali oyo atangi wana président kala Omar Kabongo atina minatira mwa mukiro tomona kiwana boni ese de Panama sa kindumba bana ya matuza boni ese de Panama ke na boto la camarade ne papi le mapelo ka botina ba soda ella oya ba Rwandais lubanan ozomona boni siko yeboko ese de Panama mida azoya konganga dina na abimana roi David mwasa mula yeba antenozo na mbaza katikata lilala oyo finga dina na muto asali kindumba te muto wina asali kindumba me Omar Kabongo bona bonbon oko le Omar Kabongo soki azalaki frite okoluka fourchette te mpo olia embango ifoza kiri bozwaka moko ya kasi po frite batembele na sani po fourchette oyeba olia ete olia embango fo luka Omar Kabongo kiri don olia moko pe oumela na ye ezala sentiment age Omar mobali ya gubongo
Moment la personne en monte le beau personne bonjour bien que ça va autant que les pommes de mer il y a âgé il me recépeli bon âgé alors que bien que lelo tout ça non non ça beaucoup le pangu tala siko mutu dine na bimana ndenge solo ba ke lelo na olia na onda ndako no chasser c'est chasser ce que nani siko dine akena mano mata bongo tan entre faire bo bana na bino kuzana sibi voilà. On est avec Bianca Zanga, Mwana Suka, il y a famille Libota. Bianca Zanga, balobi, bazo lukisa yo. Vous avez une plainte, bâtiment de avis de recherche. Na yebi na zana mo déjà. Fâché kalombo, kana yo, fâché. Omoni akolo bandeni. Omoni ba faible. Ne bazana ya lukisa baki. Non, baka internet chez église té. Omoni ngai pona nga, moni justice, mais to ko matin. Autant mo bino ba ko ba TV, ko beta ka toro bino ba synagogue, bino ne bo simba milangi, bino ne bo za, bino ne bo za. Ko ma justice té. Oye na TV, na TV. Mais fâché comme fâché à lobby à ko beta so akuta non na. C'est là, ba lobby ya kaisala, ya kaisala. Ya Yesu, ya Yesu. Si po boni bon internet za na. Ah, so boki na kaisa la bozana kaisa, so boki na Yesu bozana Yesu. So bino boki na kaisa, to ke ka wapi? Na kaisa la te. Kwa mite. Abi okutana na yolo obeta yo. So ka moni ngai, asepela tali a opeti nanga, atikinga. So ka moni obeta nga. Ah, uzala wana. Ngaza na ka wana. Ngana ka wana. Donc ngana otalele ka je tout eza maboko na ye. So ka moni osanga sanga loka balo. Abeti na dada kaninga tout frappe. Na koi na kaka ye c'est pas moi ta bio te o petit nanga na tika ye eza guerre internet da bongo ala faible te on sera simila c'est ça moi aussi voilà merci beaucoup todo chité na biso déjà. Voilà, tout le plaisir est pour moi de savoir que vous êtes nombreux à être branchés, scotchés sur votre chaîne GI Télévision à travers votre humble serviteur Exode Mikebi, le petit-fils d'un bon maître, l'herbe des casses, l'artiste, pour les comptes de votre analyse. Voilà, je ne suis pas seul sur ces plateaux, je suis avec Bianca Zanga, Mwana Suka, ya famille Libota. Je profite pour dire un grand bonjour à celui qu'on appelle Esta Morena, la parisienne de l'X, Joyce MJK, Jessie Moulombo. Bino soana bozalaka wana na mutema boyebi très bien que Exode Nabino et que nara très bien. Voilà, tozolo bela nyonso avec Bianca Zanga, Mwana Suka, ya famille Libota que je dis déjà bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Exode Mikebi. Bossani micro. Ah, d'accord, oui. Bonjour Exaucé. Kazanga, bonjour et bienvenue. Bonjour Exode Mikebi. Bonne santé. Oui, tout ce peuple là mbetolo la rythme Congo car yo bikaka la rythme la guerre toujours. Goma toujours. Goma ne tombera jamais. Biso nyonso ba congolais toza derrière ba FARDC na biso oyo baza na front bazo bundela pona ekolo. Boni basanga famille Bota. Non, famille Bota ça va, tout ce peuple là mbetolo donc yo mko politique de l'écriture azana nous world. Donc alors nous vraiment lola asa bien et il y a tozomona na Belle Télévision nene pasteur Didier ezokende presque na suka to comme déjà na 14e épisode ezokende ndenge nini donc 14e épisode déjà ezaki fin il y a
ya Pasteur Didier, ouais. en tout cas les un making of. Il y a Pasteur Didier, bah tout vraiment et belé beau consommer film, beau consommer vraiment tout partager film comme il faut. Et pas va beaucoup découvrir belle vie à Zaki Nani. Mission na yé pas Pasteur Zaki Nini. Mon belle vie na Pasteur Didier lokola Zaki ne lo mo na kati wana. C'est que fin ba découvrir yango déjà nyonso oh non nous eu occasion ya kokota na Bellard production té kota na chaîne Belle Vie télévision au comment on a filmé le roi Pasteur Didier commis déjà na souka na moni mama commis lisusu second choix Exo omoni Bellard eza comment eza industrie ya cinéma voilà Bellard eza eloko moko boye ya mukiete Bellard eza eloko te ke lokola film esili beaucoup luka so que de tourner film non ba ntu basala bongo mais bato baza belé lelo biso déjà ce total déjà troisième film ils ont quota na 2025 en 2025 troisième film ils ont quota ce que dit ça ba l'autre là banani on se comprend la Bellard déjà la janvier de côté de film février un autre film mort ils ont quota pour l'autre les trois dans film donc premier épisode déjà lelo non autre soit making of ya Pasteur Didier osomona et puis les 4 toya na teaser na biso présentation ya ba acteur au ba tourner na nini second choix donc déjà on a Pasteur Patron Omar Cabo nani Pierron Dombasi Davina Apwa et Gesho Ngange madame baza vraiment belé on va le montrer na fiche maman likambe to reçoit des présentation ya ba na teaser déjà donc et ça va vraiment biso ça va voilà tozo kende toza rara na basango ya famille Libota, tous en a Bellard production. Le lot marambo ils ont qui moins inquiété trop. Tous ont battu zanini. Tout le monde qui avion. Ils ont qui des licolo. Ils ont lobela. Tous en banin. Ah ouais balobi baba. Mettons dans ma avion baloba karana. Belle Vie production boinabo. Ils ont nini boso ko annoncer. Biso nini. Maman bombel biso nini. Omoni biso. Toza batamite ma moto te makoso moko bomonga babwaki maya moto yo ebeli na lia ozwa tenia ozomona biso siko toza bata tenia te biso toza bato totondaka donc mama na biso ntango ayaka kosala likambo aza tellement aza moto ya matalana te ozomona mais vite baza moto ya matalana te tozalaka toujours bouche bée bato bazela kaka événement ya avion bako découvrir na kati avion wana nga bien ka mutu na obima na kati bato be bazolo babalobi avion eza nini na ye biso na kati avion na bako découvrir est-ce que j'aime ibele mutu obima na kati bako yeba demer nyangi mundirba yams Jericho Beto Express Luamba bako découvrir Clarisse Plasma et puis bako découvrir banani bako ye na kati avion wana et puis avion wana bato bako yeba propriétaire ya avion wana aza nani ozomona donc tozana kaka to un événement moko le 29 ne bato comprendre qui est Bella qui est Belle Vie qui est Poutine voilà babi événement ezami balé na février awa tozana na bika événement le 29 babi côté mususu pe bazo fêter pe anniversaire wana yebi yango te événement eza moko donc na bana nyos biso tobota biso tokoza 7 ans c'est à moi l'abimi déjà mino tangaka déjà merci yango en tout cas vous l'événement moko ça na février ou événement ça moko il y a le 29 vous a jamais déçu voilà bon continuer toujours kolanda Bellard production événement c'est ça c'est ça na février opéra na février kaka c'est événement ka ya Belle Vie événement mususu nga na yebeza tu vois les événements moko na showbiz il y a Bellard production. Voilà, Bellard production, événement Moko le 29 février 2025. Bien que ça tu côté directement awa to kenda soki to panza ninzo to sa nini awa to kende to moni ni susu awa Pati Melanga abimaki na réseaux sociaux mami koleleki alobi azozela Belle Vie soki bakutani bakoswana na ye. Eza nini na Pati Melanga
aoza ya belle vie aoza ya demer te te alobi azozela belle vie aoza ya belle vie abi mokolo na komona belle vie tokoswana na ye ye esa mona belle vie na baje na bango basala baje wana te ye nalobi esa mona belle vie na baje na bango soki amona belle vie na baje na bango ayo oswetisa belle vie mais soki amona belle vie na baje wana te ata ye moko osilama ozomona ata ye moko osilama mpona amona belle vie na baje wana te ozomona baje na bango ya simba tika leka na te mpe clashe mpona motu bobwakela motu jeton belle basalaka yango te alukela yango place oyo basalela makambo wana ozomona soki amoni ke belle vie eza sade ya lisano na biso ali yoto wana makapata ya amenase belle vie. Voilà, mais ekomi nini tomonaki pati melanga na bane eleki abandaki koloba naza famille bota naza boye naza boye aloba kutu belle vie nani o belle vie batia ministre art aloba yango mpe bavideo ezali abi na joué te akozalaka famille bota mais eza nini eloko esali alongwa famille bota abanda kosacharne vers belle vie kani petelo nakokufa te okowanga nanga 3 fois sosa kolela yesu atala petelo alobi na petelo nanu babaki nga na ekulusu te na yesu owanga ninga petelo alobi nga nazala na moyuda wana te donc elakisi nini motei mpona biso bakonike motei mpona mama pati soso yesu nanu babaki na ekulusu te mais moto amechange langage alobi ye kutu atikala ta koloba te na video eye kobima wana motei mpona mama pati video emonisami voilà video emonisami mpona mama pati melanga azalaki koto oyo otrouva ngo ndenge nini moto azalaki koto oyo abandaki kosacharne mpona bato ya koto oyo ntango akomi boye akomi boye omoni lelo mobenga aloba yango omoni tise na vie fo ezala vrai neti ngai nazwa suspension na bela oui nasilama navanda ndao na biso ti nazeli bango moko jusqu'à nouveau l'ordre apesi nga mpe nazongi ozomona eki c'est pas dit que film nyonso tu na bela fo batia bino po soki casting esengi yo te bautia onde nini c'est ça est-ce que bagroupe nini oyo bagroupe ya nini ya youtube ya otourne ezaka bela bagroupe eza ebele mpona soki otourne na hb eza problème te il faut luka kaka okota na bela eza industrie ya cinéma belva aza poutine donc pati ya longwe mpona bazotia ye te yango wana okojoue nini marie-jean avandi wana moseka aza wana batia susu ata yo moko oloba monoko nini marie-jean bolola aza wana vraiment tosalaka basemblant te tosalaka baironie te moni bata na bino so eleki tokoboya ye te asala succès na ye asala makambo mpe minene na mboko tokoki koignore te mais ani oyo eza ani ya bamarie-jean bolole bamoseka tika bango na temps na bango ntango bino bozala peut-être baninga bawela bino omoni bamadeso mabe soki botiango na mai obiki ezaka na vitesse bamata likolo evimbaka emati ya malamu etikali na se ok soko bango moko bamitunana nga naza madeso mabe nga naza madeso malamu donc seke bango bapesa deya bagel lelo bazala su na ge ya maloma te banango te donc pati melanga yebake ge ya ezalaka susu te nga ataki na kombo na te nga lobi nanga ke tozolobela ye te awa nga lobanga ngabi marie-jean na moseka siko bamadeso mabe banani marie-jean na moseka baza madeso etikala na se siko baoyo mataka likolo wana banani te bao baya zoyo ofinga bango nde donc pama pati oyebaka ke bino bato bofingaka boyeba ndenge bozama madeso oyo emataka likolo yakazanga faire video oyo ezosala rage makasi affaire video balobi lelo oyo dinana akosala video te abenga ye millionnaire milliardaire lelo tomoni boye dinana asali video na Davina Apwa. En tout cas ndako bozo bakaye na babiki bosimba bozo bakaye bonote eloko oyo bango balobi dinana auti matadi
aye na Kinshasa dina na mwana mboka ok na 2008 Miss de Kinshasa c'était madame Dinana. Oui parce que à l'époque nga na obeta basket na ova na matadi na 2008 na obeta na vete ya matadi na pesi ba communauté tout ya vete ya matadi mbote ozomona tomona ka baotambusa Miss Mobo na Christelle na pesi Christelle bolongo mbote place azali madama Miss na Miss Dauphine bango mbaye baotambusa bango kaba kaka o kaka Miss kaka o kaka wana batomoli dina na likolo kaka o kama mwasi mobo ya mwindu baoya ne kaka kaka o kaka Miss kaka o kaka Miss Dinana Miss ya Kinshasa wana ba province bazui basi mbinga basi ya mbinga basa kitoko bazui bango bauti ba province mais Dinana mwasa mwindu wa matadi abimi Miss World Dinana ya Kinshasa aye théâtre abimi na président Caleb World Dinana avandi atali Omar Kabongo abimi na Omar Kabongo World vous confirmez ngo oui to confirmer Dinana avandi atali akela gouvernement atali bakonzi abimi na bakonzi World Dinana avandi abando kenda tala bite fana no ke Belgique ake Belgique aye kozonga atala bite famille fo bano ke poto eke na famille poto avant atala bite kamana nga sala masala tonyo kamina matadi te otika pela kinto yo matadi ale poto avandi sikoyo bayebisa biso ozomona sikoyo bayebisa biso tango via sisi azaki na ina ozomona atoboli ina yasisa kota boulevard ya Matata Talon ozomona yaya bango balobi ke Dinana za ndumba abima na Caleb World abima na Omari boina polisi lo ye mabe yoka Miss Lolo za kiti vanda na expliquer yo Dinana abima na président Caleb World Dinana abima na Omar Kabongo World génération ya ye e bongo boni bato bakenda na BBC bidiki nani yokanga ndenge na kolela Blandine wana nani bakotuna na bango boni muto azaka ofela ngai na kei poto koluka vi pasi amoni komeka nzoto koregrete te na vi nanga mpo nazali mwana mobali o dendende nabotama mpo namona pasi obengwe boni bato bakenda enani aliaki biloko ya bato kindobika nsima ye kindobika boni bango osomona bamitunana banano balekala banzela batata bato oyo babanga bapapa na biso te yaya otikanga na bwale mawa mokili eloba opimelanga succès bato ya mokili bakoma komonelanga leki na yo viesilasi noyebisa yo tala niveau siko na bango mibale oyo na Dinana ndumba nani botana ba commentaire boloba ndumba nani na bango mibale pokoto aye na génération na ye totali président Caleb na Dinana so banda kumoko World Omar Kabongo so azali Dinana ndako moko World Dinana soka kena pena bata ba politique ndenge aloba za bakonzi ya mboka World siko boni yaya oyo akena na batata mutalobi yango Miss Lolo alobi yango na émission est-ce que atali parcours à yaya atali rétroviseur à yaya atali rétroviseur à yaya te mozo ya koluko finga oyo ko finga mutu nduma tandis que yo moko kitapa bana mike ba kenjo na bandana ba kitya couper Miss Lolo yo ko finga ba totali parcours noto botana receveur ozambanda mona na yo makambo za mabe na oyebiso yo zo ya ko finga mutu oyo ame asokola famille na matadi ba ye Kinshasa na kindumba oyo asali atomoli bakonzi ebongo yo boni yo mwasa pembe po balobaka basa mundu baza flou basa pembe bakota ngungi te Miss Lolo azaka avant naka na mapela kapa na bango chez les parents
Oh, attends, studio $50 mis sur la bigou à foutre la tête. Ozo finga muta foutre la lupang mobimba ye moko. Ozo nous critiquer mutu. Oh, yonenga zabonga comme ça Belgique si ma bandale. Oh. Wana nyo so dinana. Non, le banao. Siko boni bona lo bakej. Davina apo à l'équipe déjà ba million. A combien ba milliardaire camarade à Bill Gates et subi nos places. Ah, bah lui boza ba sendi. Ya. Ba vrai ba sendi nde bango. Ba vrai ba sendi bana numéro 1 qui tati na muta suka bolokoko. Ba sendi nde bango. Ah. Na lo bana yo. Ba vrai ba sendi nde za bango. Nani bango kuna nyoso boza ba. Ya, basé l'autre côté. Moi bango tu ba vrai ba sendi bango. Ta kizenga bourri ya malika. Ndaka alobi ndaka Bellevue za misé. D'après hier, à Monique Lokola, a ridiculisé la Bellevue misé. Ozomona. Nzoka a koumi si pour misé national pour quand on peut foutre mbongo. Ouais, il faut foutre mbongo. Ozomona ba. Ozomona. Wana ba tiaka wana. Ozo foutre mbongo. Faut foutre la mbongo. Donc c'est que ndaka Bellevue ezala biloko mbongo pesa na kata ndaka Bellevue faut ndaka Bellevue faut foutre la nini mbongo. Oh là, bien réfléchi. Ozomona. Mania, est-ce qu'on est quand la bande de l'école faut citer muta banda déjà na Bercy moi na tongo na mukie. Obanda ko luka ba musicien na tongo olanaka lokola mama oyo lobelaka. Ella. Oleka nzela moko na bana bato moni Bercy moi na za cadeau a pesa. Alobelaka mpanzi wana ti. Donc c'est gazan nzela moko na mama. Nzela moko na mama na bango. Là, lo bana no makasi. Siko vana tala mane yango moni Bellevue moi na Bercy vana tala bité. Asundola nayi. Awa. Mwana lobaka lingala. Alexandre Moke, kita. Siko oloba niti nini. Ozomona. Ono ko loba te. Tanga sa yeko finga mama ya Demer nyangi kizengi. Abosa ni kombe tata ne moka kufa bo. Tata na yemo ka kufa na AVC. Mozo ko finga mama Demer nyanga kwa maeda ndeke. Tanga sa bi Demer nyanga bomba mibala bana mike. Boni génération na bango tout bana mama likolo tina mutase. Baza bata bana mike. O tanu tia ndaka za koko. Ozo luko bamba. Olongola. Ibongo oya za na mkolo. Azanda al génération ni. O génération na bino. Oh, yeza mkolo. Mera na mkolo. Siko ozo finga Demer nzoka yo mokuto za na numéro ya chaussure na yo te. Il faut ba 45, ba 50, ba 60, au plus na 38. Eh là. Et si baté. Mamouza ma bien. Ozomona, ils ont ba 45, 46, MSP 50, 55 p. Pour besoin ba génération. Au yo déjà aux déjà na 46. Mais faut luka 50. Hein? 50 à 5 non, 55 ans à 58 ans. Ba génération oya kozala. Parce que Bono kita na 38. Ozo ke na mabete. Bozo ko finga Demer nyangi moto kutu na bomba mobala mwa mke na ndako te. Yena papa baza génération. Ozo ko lobaka okanga ya gérer place. Gérer ko beto so afuta na ndako a deux chambres double douche. Cuisine. Oh yo bazo bima no hôtel à 7500. Ella. Ozo ngata mabete tendresse. Ozo mona. Ozo finga Prince Lomba bike Prince Lomba mutualité bona boni yo moko. Oko vanda na bar bazo mela action. Tibo de na kapela wana batiaka ba action wana. Okuta bango wana. Lobana. Tibo na 2500 okuta mwana mwasi zo pasola Tibo njelo. La. Ozo mona. Siko ozo luko finga bato ba leki yo bana lo timo kilesila. Mais tout le monde peut midaye alobi ke bati ko sangisa Sila na Davina na même miniature. Mais si ils ont nini aussi. Ta musiko, au moins que bango monta ba vandi, en tout cas félicitations à baba coupe parce que vous comprenez que Bellevue a world. Yango bo mona anniversaire à Sila ça Davina apo. Pour na miniature ça, so on tient Bellevue du colo, on tient Davina apo na se okiti so Sila ndem na se. Ozo mona, eza bongo. Apo tala mais faut ça bongo.
sorti Belleville tu davina apporter au matin autant dire de pêcher ngate autant la matin il faut le coach bango associé bango alobi bo meka sous côté davina apporter même na sila ba comprendre que les bon ayo comprendre sima ya sisa silikeli bango abi pourquoi ba okabula vouloir na davina asilikate parce que j'ai anniversaire na déjà davina apwa anniversaire ne cause Belleville ozomona anniversaire ne cause Belleville pour pas génération monter na Belleville ba Belleville ça la ya sorti ko sala ngote obenga ngai mwa muke na lotete nanga nga na simba na mpeka voici Beckham na pesa film au tourner na pesa rôle na pesa malobo tourner na simba na Paul ma fille s'appelle Beckham Bomba Sen na pesa na Poutine bravo ben oui bien kama moyo lo bango yango na balobi o lukisa yo ya ngai na lobaka obinte mo papa mso ilaka Pepe Ndombe nalobaki na tumolaka te tane dende eyano nanga ezokisaka pota esuwa na motema ngoya bia zambe epeli moto ngai eyo ngai natalaka na zamba na otala ngai nabangaka te ngai na otala bino nyonso nde boloba ngai na ka maloba na bino monengo maloba na bino moko ka nde yango nazongisela bino Miss Lolo non tozwi ese de Panama alobi ke nani dina na zandumba dina na abimana mibali oyo atangi wana président kala Omar Kabongo atina minatira mwa mukiro tomona ki wana boni ese de Panama ça ki ndumba bana ya matuza boni ese de Panama kena boto la camarade ne papi le mapelo ka botina ba soda ella oya ba Rwandais Lubanan ozomona boni siko yeboko ese de Panama mida azoya konganga dina na abimana roi David mwasa muna iba antenozo na mbaza katikata lilala oyo finga dina na muto asali kindumba te muto wina asali kindumba me Omar Kabongo bona bonbon oko le Omar Kabongo soka azaki frite oko luka fourchette te po olia mbango faut ça kiri dozo ka moko ya kasi ko frite ba tembele na sani po fourchette oyeba olia ete olia mbango faut luka Omar Kabongo kiri don olia moko mela na yata na sentiment Omar mobali ya gubongo Mouma va passer dans le monde le beau capé ka bonjour bien ka ça va autant que les pommes de mer ya AG ye moko sepeli so AG va donc bien ka lelo tozana non pesa boka lupangu tala siko mutu dine na bimana ndenge solo ba ke lelo na olia na onda ndako no chasser c'est que nani c'est que akena mano Makabongo tan entre faire bobala na bino comprendre sibi voilà on est avec Bianca Zanga mona suka ya famille Bota Bianca Zanga balobi bazo lukisa yo babi ozali na plainte ba tine de avis de recherche na yebi na zana ngo déjà fâché ka lombo zo kana yo fâché omoni akolo bandeni omoni ba faible ne bazana ya kolukisa bato nga baka internet ya église te omoni ngai mpo na nga moni justice me tokomaka te otango bino boyaka koloba na tv bobetaka tolo bino baya basinagoga bino nde bosimba milangi bino nde boza tokomaka justice te oye na tv oye na tv alobi akobeta yo so akutana na zela balobi ya kaisala ya yesu siko boni bona internet eza na so boke na kaisala bozana kaisala so boke na Yesu bozana Yesu so bino boke na kaisala tokeka wapi na kaisala te mami te abi akutana na yolo obeta yo so amoni ngai asepela tali opeti nanga atikinga so amoni obeta nga ozala wana ngaza na kawana ngana kawana donc ngana otaleleka je tout eza maboko na ye so amoni ozanga sanga loka balo abeti na dada kalinga tout frappe na koi na kaka ye siko mona ta ya bio te o petit nanga na tika ye eza guerre internet na bongo
aza faible te osoka simina sekaza mwasi. Voilà, merci beaucoup. Todo chité na biso déjà. On est avec Bianca Zanga, Mwana Suka. On est avec Bianca Zanga, Mwana Suka. Il y a famille Libota, Bianca Zanga, todo chité na biso déjà. Un dernier mot par rapport à l'émission d'Engeleki. Ngane yaza boye na banga na ngai te. Ote ke na singa pardon bo tshela ngana se bo finira ngana petit na bino rien. C'est pour même pas adresse en date pour y peut aussi que les gens parce que moi je suis prête parce que on a le baranaza consciente na on a lobby na le on a le la tena sa boté na ya ka réplique na maloba na bino tant bino tant papa constant mutamba benga biso avant d'ici biso papa oui et monsieur bandaki banani ngai papa tala bato babandaki tala bandi ko finga mwana mwasi odina na ba abikeli ba kosene makambo abimana papa na biso Caleb Tukeba na tondimi abimana na age Omar tondimi siko boni nga pene ko talisa bango ke mama na bino parcours pe oya sala ya soni so papa ko sa mutomba asanga ma fille prends ton lit et marche. Voilà, ma dédicace. Maman la famille, moi, mobimba, tout vraiment, elle est vraiment base à Londres, mobimba, la maman chérie, maman, je te dis maman, je te dis plutôt, il y a Sylvine Jolie. Donc, base mobimba Londres, la grande H, Mamie Tadina, tout va dire à biso, famille, vous comprendre que caméra à biso change mes amis d'été, bino tout mobimba Voilà, merci beaucoup. Si vous avez aimé cette émission, dites un grand merci à celui qu'on appelle Jotas Mal. Alors, moi et vous, on se retrouve à la prochaine émission. Bye bye.